Boss Sibu Mutombo boss na terrain. Talande lobi na kyo kuta inonde na kermesse wana ya sayo inonde. Na kuti na batu musuna ko kuta te inonde. Bolandi nga lisusu na check. Bokomi ko benga Sibu bozwi numéro na e wapi. Ya si marane micro te. Dans décision nyonso avant ezwama il faut Manick de John apesa. Siko botiki fimbu bolandi nga su na check. Bolaki bo pesa fimbu makambo. Ngana bana ko sala eloko te na fimbu. Na baki réponse à suko na pesa ki wana na tie na mode d'avion. Asala ba émission 1050 loko baki obenga ngana oya. Mutu nyonso aolinga sangsanga na ye na oboya. Ezala nani na oboya. The king. Ata de king avec beaucoup de respect que je lui dois. Na oboya. Konga tek TV, Yasiba Mutombo. Konga tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo tek mama, Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Bienvenue au jour. Ba mama e ngalingami mi ba mama ba bitala donc lobby le 14 février bongo et ba Valentin ba Valentine ya bino yango wana meilleure fête ba mama e ba oyo ba sala ba 24 ans na mabala ba oyo ba sala ba 30 ans ba oyo ba umela vraiment c'est le roi bisoté ba Jonathan Kadima donc tozaka ndeke donc yo biga ndezalaka avant na banda on a pesi mère na titika balu champagne rosé autrement dit la doni mbote na pesi mère na titika balu muluba ya mwindu lokwa nga Jonathan Kadima ba bi Guylaine maman sénateur ba zui wapi mami ba kacho la fille à parfum babita moi ça la parfum partout tout qui m'a rassé mayangonga na zabon on a invité na bino oyo vraiment le barakitoko oyo alongo la rabino ba stress le photo katalika mango ka ndezalaki ka ne bandaki ka ne yemo bi asisi yango donc moto a cause à mieux placé ya loba na bino yemo le Jonathan Kadima loba nazana déjà Manick de John. Bonsoir Jonathan Kadima. Boni santé, boni journée les kindani. Journée à bien, santé pesa bien par la grâce de Dieu. Pour le bana place na télémela Isaïe pa ya Nzambe. Ya on a sengi Nzambe nanga merci. Na sengi ba prophète nyoso fumukimba vous akanda Ndombe, Moïse, Abraham, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Babi Manick de John. Et loko avant to kota non na muzine photo banon loko loko ni ezaka so za place il faut batunyo so baya awa le loko mi na Congo check et to moni plein de gens plein de batunyo so ba komo luka ba signer contrat na check ko lo banini pona likambo et c'est que ça ngana ba ke ba oya na ba ke ba Holanda bolandi sus na check na check bat bayo ke na souhaiter d'abord ba bienvenue na Sibu Mutombo muluba ya pembe mwana muluba ya pembe ya mulai Yaya na Brigitte Savané, maman na Chancel, na Suisse wana, muninga ya Christine Wakwetu, Christine Madimbu Wakwetu. En tout cas, vient na bango na terrain, yemo mukonzi na bango Sibu Mutombo, boss, Sibu Mutombo boss na terrain. Talande lobi na kyo kuta inonde na kermesse wana ya sayo inonde. Na kuti na batu musuna ko kuta te inonde bolandi nga lisusu na check bokomi ko benga Sibu bozwi numéro na e wapi bino nyonso bomoni ke bana poto Elisabeth Mayangi yanga ya pasi pe ya bisengo Maman Anto restaurant zaka moko na Bruxelles wana restaurant de play chez Jacinthe Tela anti gigolo place ba chaka pena Manick de John azo talama ya jansi tala ndenge ba Yesus ba landi su na check ko ba ye bongo pona nini pona ba le problème tonne na e baté vraiment en tout cas film que ton âme repose en paix ba landi nga lisusu na check ba komi ko benga Sibu Mutombo tala sikoyo mes félicitations à couple Badiata soyez les bienvenus à di Cap la merveille elle professeur 3 fois professeur Balobi 100% le roi de la musique congolaise
il s'est éternisé, il est là sur son trône, il est en train de régner. Fally Ipupa du Cap La Merveille, hein? Oh fanatique na yeyo, hein? Oh na benga papa ya bana na ngai Fally Ipupa du Cap La Merveille, hein? Et kiri wele la Fally, batiki kuna, ba ilandinga lisusu na check ba comme ko benga boss na nga Sibu to bafundi bino. Albi Manick de John azo comprendre te. Ba komi ko benga ngai, na komi kaka 3 jours, ba komi ko benga nga na engagé bango. Awa ngai nde mokonzi. Awa ngande mokonzi na check bozana esika ya koleka te. Bozana esika ya koleka te. Awa ngande mokonzi na banda nango na 0 ti lelo na matina ngo likolo. Eza Manick de John. Boyeli bolandi su na check boko mosenga ke boko mosala ba émission na check. Na baki na travailler ngai moko na ndenge na nga. Bomoni ke ngai nde makambu do bolandi bobandi ko landa su makambu koto Manick de John makambu eloko nini ezo salema Manick de John partout zo kende eza lokwa miel soki zo kende banjo ibalanda ngo yosko ko miel te nini bazolanda bo kasi étoile te étoile eloko nzambe umelaka na umeli na internet 4 ans yango yo nakuta bango basali ba 10 ans ba 5 ans so na compter na 4 ans nanga ba komi na ba 9 ans ba 19 ans ba renia kite na ye na internet ba na ba guerre wana ba yebani oh un tel kombo na yeboy oh un tel kombo na yeboy na yebani si bango tant na yo comprendre que na yebani si bango likambo ya ko yebani sa o yebi ke l'autre fone émission Mike Lokambe lukela ki o makambo ke yo muto yebani saka yo muto fula ba petit lukela ki o makambo zo konseka o lobaka na yebani si bango ba yebana te ngana kuta bona internet ba yebani te bakata la iso ba futa te mbongo ponga avosa na émission fo futa ngambo tant na zo futisa kutu mwana na ngamoko mbongo posa na émission mo na futisi yo mbongo ebongo boni nzete ya okauka ona boka ka tige moko almete eziki J'entends kadima na ebité na osenga merci na nzambe ya nanga Mireille Itunime Mireille Okito mama na numéro 3 Jennifer Mbilo mama Passa Jean de Pierre Badiata noble Junior Okito l'homme de vêtements Mobali na obenge l'homme choisi Matata l'homme qui développe son intelligence Bota la bana ya poto 100% bandal joli mayala en tout cas bonga et komi eloko wana pesa joli et komi penza merci beaucoup nazo pesa 100% bandal bambote belé 100% bandal bana bandal bandal c'est Paris balelanga mabe omoni ke bino bato ba fanatique nanga bokomi ko landa ngai lisusu na check botiki kuna boye lisusu awa sikoyo ngai nde mokonzi Sibu azali PDG ya check mais directrice ya check avant tous les engagements avant oleka directeur nanga eza meti directrice oya soka ba décision na check eza Manick de John awa moyen ko lekeza teo bo sala musala pamba ato bengi Sibu avant sa décision abenga nanu Manick to sala ningeni en tout cas yango na respecta ka boss na nga wana azane ti ba boss mususu te changa oyeka ko zu micro boyo parce que ya sala ne be émission te ya simba ne micro te de décision nyonso avant ezwama il faut Manick de John apesa siko botiki fimbu bolandinga su na check bolaki bo pesa fimbu makambo ngana bana ko sala eloko te na fimbu navandi na site na ngai check calmement bo komi ko benga boss na nga aye kutu kala te na ebite place ata bozwi numéro na ndenge nini Sibu azali ba boss ya pamba te oyo alingaka ba chroniqueuse azabongo te Sibu c'est un homme respectable oyo amenaka vie na ye na ordre avant likamnyo so esalama abengaka nanu Manick de John Elodie Efefe na Hamburg sous le kauka parzouri à Coco Dilasso Sibu azali neti ba président na bino teo boyende côté ya mabe et pas président oyo a considéraka directrice ya site na ye avant pe oleka metitima ifo nzima est-ce que metitima a olinga yo metitima osepela asa l'émission a filmer yo po metitima pas na balolendo na ye ya lingaka na ye ko filmer Manick de John
oyo aza collaboratrice na ye donc na ba secret na makambo nyonso awa ndenge tovandaka awa c'est la famille na bandi na check na zéro lelo lisusu eloko ezokamwisa ngai si na sibo azokamwa bimanike bakomi kobenga nga baya awa boya kosala nini natikeli bino fimbu bolandi lisusu na comprendre que vraiment Manick de John aza na moto Ouais, venanga Franck Kausoko, bikende bizonga babi, on est là toujours dans Manick de John. Toujours que malembe mère nangai, mami bakacho la fille à parfum. Mère nangai Mireille Momene, venanga Goshishin Tunzambe à Italie, venanga Franck Kausoko bikende bizonga. Venanga Franck Kausoko bikende bizonga. Donc nazota la wantoza toujours dans Manick de John, babi Manick de John. À propos ya makambo et les kaki Yonaken. Sikoyo ba fanatique na yo ba ibisinga kena loba na yo lelo Manick de otika na guerre yango donc otika na yo ko lobela yango ozongisa donc ozongela makambo na yo Manick de John décision nini ozui pona makambo natika déjà kala na baki réponse à suko na pesa ki wana na tie na mode d'avion asala ba émission 1050 lokwa baki obenga nga na oya mutu nyonso aolinga sangsanga na ye na oboya ezala nani na oboya the king Ata de king avec beaucoup de respect que je lui dois na oboya asala musala na ye nga na sala na musala te na betaka ba divi e bongo siko nga na olakisa ba travail na nga na check na okumisa de king na check tout sali bien des sites en concurrence mutu na mutasala musala na ye na ndenge na ye la qui sa capacité siko ya musala kotanga kombo ya muninga te ya ofinga te na tie déjà na mode d'avion loko lobi ke oyeleka ke se leki donc mutatanga kombo muninga te muna mutasala promotion na ndenge na ya sa musana ndenge na sa musana ndenge na ye le 14 tozala wana na concert muna mutu azwa ba image na ye asala ba commentaire na ye na ndenge na ye tala mande nani otala mebele tozolingande ba vue na ta to sala émission yo beti ba vie combien na beti combien songa na beta na nga ba divi na vandi na check na nga na ba divi na ngai na nga bipola na ndimi na nga na vandi na bipola na ngai na check bokomi kola na ngai susu wa ndenge nini Sony en tout cas Sony vraiment Sony Adèle Jogo la femme d'espoir babi ona tiko bwako na tiko bwako te ba eba mutu sima mutu to sala famille Adèle Jogo la femme d'espoir baguda Adèle Jogo bagudanger Adèle Jogo bagou danger joli mayala madame Mathieu Bicherera yende makambo mokonzi na bango nyonso il est venu Anne-Marie Bonga na kuzui eloko yango ekomaki Anne-Marie Bonga ekomi ngai eloko so pese pa ya joli mayala ekokoma na pesi pe Fifi Manzibila bambote ebele Fifi Manzibila wana nièce ya Jean de Pierre Badiata en tout cas Colis et commis, ils ont à Lambert de Paris. En tout cas, excusez-moi. On a bâtindi le gars pour un concert à l'obit. Colis c'est ya qui coûte. Tout à l'heure, on a colis coûte c'est comme qui. En tout cas, on a poto. Si on peut nous recevoir binoté, numéro est à plus 243 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 621. Ou au Betty, plus 243 90 30 77 526. Plus 243 90 30 77 526. Tozana la marraine chez Kali la marraine. Donc, le gérant Tazana, moi, c'est qui toko, il y a Nakabelo, il y a fréquenté un vrai petit. Ba vrai petit. Gérant, il y a Kali la marraine, Azawana petit, nani. Nancy, petit nanga Nancy, il y a des gérants à la marraine, place tout ça la vidéo, tout ça wana. On a vendu na check, beaucoup comme qu'on a les sous awa nini. Soyons sérieux, Et puis na linga kina loba eloko moko, komodo, ozuno visa te, ata ya Tunisie Jonathan ezate. Botika ba bezuana na kombo ya beza ya solonde Manick de John yongo komisa ngote ma bobeba na ye yongo komisa ça lokuta wana ba buzz alakisa pena passeport boye ndenge nani alakisaka mwana mwasi akufela mobali nani grosse moulure
lakisa yango bongo yo cheli boro bakate boso ka fungoli vise za abi afungola kasi ti banda na babaki na bagina sa soki ezalaki masasalaki biso ngana yebi bango nde ba fonctionnaka ngana mpuku na yebi ndaku bien na uti kunati botika babeza salite botika babeza salite fallait opesa visa ya Paris au sali nini na musala nini osali chaque chose chaque travail mérite quelque chose au sali musala te eloko te libala kutozo zoate on a comment démarrer les sous on ozong ça soma kamango c'est na ba vérité batika babeza salite o e créer ba problème ti ba couple baninga ba biloko ezo créer ba problème ba respecter bato ba respecter na nous fali botika otanga comme fali na makamba papa botika comme otanga soule par jour na makamba papa botika otanga comme papa edi na makamba papa bosala musala na vérité botika lokuta eloko ebomi internet mensonge bozo mene ba vie bozo loba na bato ba vie boza bongo te bozo kosa bana poto mingi ngana ndima ka vie nazali o na menaka na ndima yango me bino boza wana ka kokosa lokuta makasi poni lokuta boye Jonathan baloba ka vérité donc oh nyonso bon baloba lokuta ba buzz ba benga déjà na moni ko le news a déjà bienvenue déjà fifi si wa de France ngakutu do salinga bien nga pena na ndimi na ngate fali apesi visa te eza lokuta eza mensonge asali nini so fali apesi visa c'est que fa ke na il a fait tout en ango lokuta asala makamne na ndenge na ya bosani ke amuta maestro aza na place na ya zala ka doba tellement maestro ça senga déjà pardon c'est parce que yango aye le pardon c'est une force qui libère le pardon ça n'empêche pas de on pardonne bien sûr, mais ça n'empêche pas d'oublier ce que tu avais fait. Soko sala mabe moko boye. Ya ona olobat. Ngana njoka to sengani ba pardon, mais l'autre oyoka passe ni to fingani mingi. Yango wana ba bo fingani mingi. Soni sikoyo. Ba omona ata ba mo biso tozo tambola. Ba bando chola biso. Ba tsuka so ba bobe. Ba commentaire ndeni ba ofinga biso. Bango ba finga na ba finga ba ofinga na bango lisusu biloko ndenge wana nde se répéter na 2019. Et se répéter. Babiloko ya besoin na bani et se répéter na 2019 et là on a le baki nazaki clair yé azali na orchestre na leader nazo kumisa makambo ya famille eza ya famille soki yé a attaquer fali ngana attaquer wata kolinga te peza pe bongo kolinga pe te ezala pe bongo tozala bientôt kumisa ba musicien ngo na loyal ndenga na kumisa ka fali chauffeur a 207 kutu na yebite asala ke fort a komisanga na destination e bongo yo akasia nanga na yebi bien na re ali bosolobi na kitao ya nzolele mama ya manike oye mama mandi mama mystique chauffeur a 207 kutu na yebite asala ke fort a komisanga na destination e bongo yo pulguer nanga na yebi bien bébé nanga. Emmanuel John, tu comme d'accord chité lobby concert ezali eza ma confirmé que Manik de John on a kati ya concert confirmé na ozala wana lobby nini kasi sentiment na eza nini o bato mbele banda concert ya Grand Hôtel ozala ki lelo sous na salon Congo biso to beta ba concert à $100 to sala ba plein bino bozo beta mais a prix ya mukie mais ba piara kaka et là que non bozo luka mais bozo zoate bozo linga bokoma mais bozo komate le king kabola ngana nuna ye po kabola biso il faut beta na quartier latin est-ce que ça a un podium à quartier latin Manik de Johnny beaucoup mikali comme qu'il faut beta na quartier latin il faut beta na quartier latin yango ne babi yango wana sala mambo bongo te moi bi ke Outena foi na quartier na zana nga mère Malou ya fali ne mère Malou azaki na ba mère Malou bande bazaki na vie beaucoup nga za mère Malou afali mukolo na okumisa mwana muke ozo comprendre nga na zana nga fanatique na ye na okene na ye ti na suka mère Malou ya fali ezande nga ezanga Manik de John ngane makambo États-Unis na pesi bino ba mbote ebele ba lobi Nicole Batafe na pesi yo bambote ebele Titi Kabalu champagne rosé autrement dit la donia moi si ya cher moi si ya malonga moi si ya valeur Titi Kabalu la donia nga moko na benga kaye champagne rosé moi si ya cher
Elodie Efefe na Mbourg, moi c'est mbongo. Ya nzoto mikie netinga. Mais mbongo ebele. Mbongo ebele. Maman Anto. Fifi. Fifi Mazi Mbadi. Tozawana. Balobi Niclette Moyonda, madame. Niclette Moyonda, madame. Naomi Sanduku, longue jambe. Poupette, Boromona le 14. Il y a $100 plein ezala. Merci à tout le monde. Na ba obolinganga tenga linga bino po botala anga. Biso to commencer ba émission tina ba publicité tina ba Kazangulu ba nini. To sala musala. To tika ba délire pa pamba. Ngapela naza suna tante oh mama oh boy kofinga na na tawana te na sa musala. Yango assuré ba fanatique na yo. Na assuré ba fanatique na ngai o ba komisanga lelo général Etumba. La mama soki likambo ezali ba bongisaka. Na yeba kite ke obi Jonathan Saki bo Saki bo. C'est pas vrai, eza ba mensonge. La mama oyebi. Lokwa yo bominga déjà, yo moko yebi cimetière nino kundinga. Na kombo nino komi. Voilà message s'adresser à la maman. La maman, la bouche autorisée likofi na bomba na mkongoso meki na obimisa la bouche. Na pesi mbote na famille na mobimba na linga ba makasi. Acacia, la reine de tous les bébés. Anandonga la fille du roi. Balobi kalate je calcule na so benga ngo miel. Soko meli poison tango mela miel et bon ni vitamine. Merci beaucoup à tout le monde. Ba message non sobozo tindelanga on a lancé bino au côté western après on a lancé. Au côté western nenge Lodi Efefe atindaka. Ange Marie Bonga pas salimo musala. Marie Bonga sali musala. Eza musala tangu ngai na bwaki yo. Nenge Joli Mayala asala. Nenge Belisha Belissimo. Belisha Mafolo ale kakawana abina côté le Lambert de Paris mais lata coca et ça la bien balobi na bosanité ndona balobi nono ndona na bosani yote choisi tacos. Ouais, bien, mais voici, Jonathan Kadima, fanatique nanga donc vous avez qui bon moment niki nga pe na PC nga imbote na PC masa nanga nadar depuis Istanbul mbote na PC masa nanga Joël Gouf na PC Chris Bernard na François Nambote na PC Niclette Moyonda mbote Dora Peng jolie fille na PC mbote donc na PC Mami Bakacho ave nanga gauchichi. Et puis ça na mutualité moko kaka na Suisse. Wana bosana ki femme de valeur. Balobi Nadia Mukelenge Antibal Nadia Mukelenge Antibal na nani Beli Kande Nadia Mukelenge Antibal mutualité zaka moko na Suisse ba femme de valeur yoka ba femme de valeur ba femme de valeur western lobi fona latat et ça nga bien na ina lata bilamba oyo et outi na mbongo ya ba femme de valeur et ça la bien. Pendant la tapena nini papier na bina western ba femme de valeur batinda mbongo na bango ya onde na sombi bilamba na lati. Ba femme de valeur à Belikande Nadia Mukelenge Antibal babi mutualité zaka moko ba femme de valeur na Suisse wana donc na pesi ba o nyoso balinganga mote Jani Boyomba Niclette Ntuku mère na nga ya kati donc metitima babi yem te sala Jonathan Kadima zala ndenge azala boy babi lo no suki sana nani lo no suki ça je calcule babi déjà laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer donc on a déjà Instagram, Facebook de Jezawana donc bientôt moi bozo vraiment donc tout kalamingité donc l'honneur sous sananani Dora Peng jolie fille tokos Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Inanyese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo